Bonjour, bonjour. Kolo, elonga na ngai eza na yo e. Yesu, na yo nde nabengi Nzambe tata. Yo nde babateli bampate ya Nzambe. Yesu, na yo nde nabengami mosantu. Kolo, elikya ato Nzambe mikolo banzambo kimi na mondeni. Mosungi nanga azali kosala na banga nini azali kosala na lenga nini mosungi nanga azali kosala na banga nini kola telemisa na nkembo bikelamu nyonso bifukama masiya nanga aza na bomoi ngai nalinga ntina nini ata mabele fungwami bipai natelemi na banga te oyo asiminga aza makasi kombo na ye yesu kristo ata mokili eboyi kondima oyo alobi ne yango ekosalema mpo na nga mosungi nanga azali kosala na banga nini azali kosala na banga nini mosungi nanga azali kosala na banga nini mosungi nanga aza kosala na banga nini na kobanga eloko te boza bien. Allô, bonjour. Bana bobenga ba mama. Ba mama pe bobenga ba papa te. Maman Elia Nitu yo. Aye, émission la bine boni ensemble. Suivant maman Elia Nitu. Merci na bino surtout bo disposateur bino pour longtemps. Na mesana, il faut na baka merci. Pour ça merci te. Na mona ba lokwa na za ingrate. Ce qui na pesi bino merci te. Et lokwa na za ingrate. Yongo bomoni eno so na bandaka na merci. Na souk sa rapé na merci. Merci na bino surtout bo pesi bo disposaka. Miss na bino mpona otalanga matoi na bino mpona osala nini mpona koyoka yango nalobi merci beaucoup nzambe azala na bino nzambe apambola nzambe abatela nzambe azala na bino nzambe apambola nzambe abatela biso en tout cas naza su na esengo makasi ya koretrouve bino bayeba ngai bayeboolingaka ngai mpe mama Elia Nitu nalingaka bino makasi boza bien nza na bien nga ça va de ma part ça va Fumukanda aza bien, libote eza bien, nzambe azobatela biso toza malamu. Bongo bino ndenge nini? Est-ce que boza bien? Ceux qui bino pe boza bien. Bochelinga na ba commentaire bo message ko komelanga ke maman Eliane, biso pe toza bien. Poto sa ni to komisa nzambe, mais na zana lika na zana kondime te nzambe azobatela na yebete bino pe boza malamu. Tozaka na kati ya masolo na biso nde to mesana ko sola na kati ya biso pour le mariage. Tozaka na masolo ebele ya kobeta boyebi ke eza na émission mosusu mama Elia Nitu avandaka na mpona kopesa conseil ndenge na baki naza deuxième maman nde nalobaka ke nayaka na mpona kopesa conseil émission na nge ezaka kobebisa mpona kobebisa te mezaka mpona kobongisa mais eza mpe na émission mosusu soki navandi naza koloba makambo oyo bato bayebisinga mama Elia Nitu tala na communauté likambo eleki boye yango toyebi biso lisolo oyo oloba yango mpona opesa conseil mpo eloko ekomeli moninga lobi ekomela pe bato mosusu te et voilà lelo na ene lisolo moko souvent ezaka basi mutu balingaka kobenga mpona baplainte mpona koloba boye mama Elia Nitu tala boye mais lelo makambo tosolola nzambe bolimbisanga nde naza boye en tout cas mikolo nyonso na na grippe ya bomoi nazokosola nazoka motu mpasi gorge esalanga mpasi mais il faut nasola na bino kaka mpo so nasolo na bino te naosepela te so nasala na bino te ekoma lokwa naza malade lokwa nini oba mais bato nanga batalaka nga bazomanke nga nalingi bomanke nga te nga mpe namanke bino te voilà pourquoi naza toujours kodispose ngai mpe ta na ngai mpona kosala nini mpona kosolola na bino lelo eza na ndeko mobali abengi nga mpo ayebisa nga likambo ngai na kosolola na bino lelo allo bonjour mama Elia Nitu boni mama oza bien nga abi papa naza bien na banda koservi fo mokanda namanda oservi nanga fo mokanda mama Elia Nitu nana bezo tosolola pesanga mwa temps mpo lisolo eza molai ngabi papa naboyi teke tosolola kwa lisolo eza molai yo faut rappeler nga après parce que ngai nazala koservi fo mokanda mpe bino boyebi nde yabaka na bino nimoni nga mofo naza na exemplaire ngai Elia Nitu nde naza boye nalinga olinga libala o mpo na vi boye nde toza boye tozalaka susu nini soki oza na moninga ofasala nini ifo olengela surtout soki olingaka ye yango alengelaka oyo ya ngai yo tomona ngai te naza boye nalengelaka libala na ngai nabatelaka yango bien napakolaka yango mafuta ere nyonso dina lando ayebi mafuta ere nyonso napakolaka na frère na ye mo abengaki mon frère
ezala mpona mafuta naza koambelia naza kobongisa mpona sala nini nabatela nangi kozala une femme insensée te nangi bakonte nga parmi bafemme sage parmi bafemme sage parmi le je vais te compter parmi les femmes sages oyo basala nini baza kobâtir bandako baza kotonga bandako na bango nga nangi nazala kati ya bafemme sage voilà nayebisi papa rappele nga nsima lokoko obiki lisolo eza molai papa eko rappele nga me nga na kobetela bino molai nyonso tu te nga nazala mwa bref nazala mwa mokuse mpo soki nabi na répété mot par rapport makambo papa wana ayebisaki ngai non eleki molai bokolemba nga mpe nalembaki sikoyo telefone heureusement nga telefone so moto abengi natia yango na nini na haut parleur boye nakokaa lisusu te nakokaa lisusu te yango natia telefone boye na bandi koyoka matoi tempa ngai tika kaka boye jise kalala oyebi te jise kalala bongo te oyebi tanga kalala kutabaka yo tiaka boye ngai abi papa boye te matoi ekokufa parce que ba coup de fil nazwaka ya ndenge na ndenge epuis bamosusu bakipa RT neti bato baa na États-Unis kobenga biso awa bango batala baza 16h biso awa toa 23h baza 17h biso toa minuit ye azomonaki bango baa 17h nzoko biso toa minuit aosala nini aobenga osala osololaka mpo ntango deja motu azwi telefone na ye mpo abengo bosolola sike motu wana aki na posa na yo bosolola moye bosala eza te bref tokota na lisolo papa abengi ngai aza na 48 ans abisi mama naza na pasi ozokaki pasi na motema nabengi vraiment na pasi mama Eliane s'il te plaît yo osaka bembisha mabala lekiselanga lisolo oyo nakobenga mpe na bato mosusu bapesa yango mais lokola natala ko mingi nasepelaka na masolo na yo nasepelaka na service traiteur na yo nasepelaka na émission na yo nabaki te nabenga mama Eliane tu nayebisa ye masolo oyo mama Eliane tu asali nini abetango na bandeko mosusu ngai bikambo te papa aloba papa alobi mama Eliane tu na jeunesse na ngai nabota avant boyebi bana mibali babota noki te basi nde babotaka noki par rapport à mibali mais eza na mibali mpe babota noki mama Eliane tu na bandi kobota na âge ya 15 ans 15 ou 16 ans yebisinga boye abi mama nabota bana mwana ngai liboso ana 30 ans mwana ngai mibale aza na 25 ans ok mwana ngai aza na 25 ans mama naya poto banda kala ndenge naya poto bana wana betu bango mpe mwana mama ndenge aboti bango mpo alobi vérité expliqué abi naboti mutu na mama na ye parce que ntango nazokola naki garçon moko ya mobulu naboti bango mutu na mama na ye bana mibale oyo avandaka mpa mama na ye oyo avandaka mpa mama na ye nga na ye poto ndenge na ye poto nasali vi na nga ntango nakomi na maturité mayele ekoti na mutu nasali nini nazwi mwasi na bali mwasi oyo na bali ana kati awa na poto toboti na ye bana 4 ok problème na nga eza boye nabengisi mwana na nga na Afrique mwana nga auti na Afrique aye a na poto nabengisi na âge ya 25 ans s'il te plaît nabengisi mwana aye or ndenge bana bazaki na Afrique ngai soki toke na Afrique na ami na nga ndenge ezalaka oke na camarade na wana Kinshasa parce que abi ami na nga na akoma moninga ndeko na ngai soki nazokende Afrique tolingaka koprogramme mingi tokende biso mibale lokola biso mibale tolingaka mwa ambiance toke biso mibale tokotambo biso mibale ezosala biso bien ndenge tokendeki na Afrique nakenda moninga epai ya bana lokola bana moto na moto avanda kote ne nabengisi bana place tozalaki baya kotala biso place tozalaki na présente bango tonton na bino oyo aza lokola papa na bino ndenge nga nazali ndenge tolivaka ne kuna na poto donc aza mpe kaka papa na bino botala sikoyo mobali ayebisi nga abia na 48 ans abengisaki fia na ntango na 25 sikoyo fia naza na 29 ans bakendaka bavoyage na Afrique na camarade na ye bakendaka kotala soki batamboli bana bayaka bakutanaka na bana boyebi bana Kinshasa bayebi mingi nde bomonaka bango wana bayebi makambo moninga mpe soki avoyage ye moko akenda mpe kosala nini kotala bana ya camarade na ye ndenge ezalaka ake okeki noketala bana moninga na yo bana ndeko bana camarade ye mpe azokende kotala bana ya camarade na ye na okende kotala bana camarade na ye azwi kutu oyo ayaya te ye azwi oyo aleki
akomisa oyo aleki akoma mwasi na ye. Ndenge akomisa ye mwasi na ye, bakoma na bolingo, bakoma kolingana. Ndenge bakoma kolingana ndenge wana, moninga ekosala ke abeta basuni solo te ndenge aza kotia mwa pression bana baya mkonini master fosa obengisa bana te bana fo baya koto. Nzoka lokola koma na relation amoureuse na mwana wana achaka sous pression pa ya papa a mwana te po peut-être papa mwana koya ko rêver nini ochaka pression ke bana baya aussi le temps que yo personne ba oya yo chaka nga pression po anene moi côté wana adoza ki poli bosa ki kaka bana baya nzoka nde lokola bakoma na relation amoureuse na mwana astipsa sous camarade bakamte ke bana fo baya bengisa bana atika dossier wana. Mobali asali effort abengisi mwana na ye moko mwana ye mwana koya ye a sauté le premier aye kotala mwana nzoka akoma na relation amoureuse na mwana wana ntango akenda Kinshasa abimaka na fi wana alalaka ne asalaka ne makambo nyonso ndenge mwasi na bali mpenza basalaka papa na mama mpenza ke papa meni maxi bien-être abi mama lelo koyeba makambo asalaka ndenge wana moninga ne asubula bana camarade ozana ide ndenge oza ide mwa mabe te mwana ntango aye ana ndako akomi kovanda na ndako epa papa na ye bisinga alobi mama so nalobi na mwana likambo tali mwana ndenge azorépondre nga otalabi mwana moto azorépondre nga boye moto nga alongoli na galere ya Kinshasa nde moto azorépondre nga boye mokomosa yebisi mwana bi mwana pourquoi soki na binoka likambo orépondre nga kaka mabe orépondre nga kaka mabe nzoka mwana komi na posa alongo na ndako asala nini akende mpo azwa liberté. Papa abisinga bi mwana ye sika na poto me mama mwana ayebi poto na koleka ngamu na umela na poto moto ye sika ndenge zalaka papa nakutana na bakamarade na ngamu abisa mingi mwasa papa ne nakutana na bakamarade na ngamu boto tanga baona lycée ba invité nga ke na yo poto pe bavanda na ndako to ya ko craquer nzoka ndako kenda kana ni abimaka na camarade ya papa ne moto akoma nini mobali na ye camarade ya papa pe subul papa ya bakelo kote papa aye bakelo moko te bolimbisa ngai papa ebisinga bi mama mwana na mosi nga ça va ça passe mais nga papa na ye mais non soki ezaki ndenge ezalaki bana basi nde mwasi azobaka yango mwana nazalaka mbanda na yo bien naza mama na yo me kotala ngai papa me na mwana na ngai ya mwasi mama Eliane me laisse tomber mwana na nga mwasi atelemelaka nga soki nalobi nzoka mwana aza kose comporte mabe ayebiki na poto babenganaka bato aza na posa nasa nabengana ye asala nini akende azwa liberté mpo banda kovivre na camarade na ngai. Et puis moi, dans mon temps, il y a une porte facilité parce qu'il y a déjà dans la poche. Biki papa a la nationalité, papa c'est là qui m'a communiqué se dépose comme moi qui on a na côté dans détail mais il déjà na mon canada dans la poche. Donc pas c'est mon canada dans la côté, ninga bimaka kena bimna bakamada bimaka ne kamada papa. Donc dans 25 ans na kamada papa bomoni ba mibali bazanzu to mike wana. Boyebike bato minene bazaka ya mikolo. Bato nzoto mike bango bazalaka bana mike. Pour ce ko tali papa wana na 48 ans na ye. Tu vois, on peut s'attendre à 35 ans, attendre à 32 ans, nous avons 48 ans. Pour ça, papa, on a terminé moi, on a terminé boulot, bah, que moi, jeune fille, mbinga, moi, sur talo, bah, que moi, nous avons des filles, wana, bolingona, garda, mon camarade, papa, et continuer, nango, awa, na poto, nenga, yaki, boy. Ce qu'on a pression, comme on sait qu'un politique, c'est pas papa, pour ça, a besoin de libertinage, j'ai bien, c'est foyer, c'est comme pas les mots, c'est que, bah, foyer, ça, là, awa, mon monde, pour manquer, bon, mobilité. Donc, faut ça, que le, comme ça, bah, tu t'es, mon papa, ça, nini. Papa abenga na ye. Pourquoi papa za bande kona basi awa papa soni na bande kona basi ayebi sœur na yebi tala mwana oyo ninga koma boye soki na lobi ne boye so na komi tata mosi tanka abengisi a sauté na occasion moni papa lingaka na ye ngai te nyonso ngai nasala ezalaka mabe papa lingaka ngai te tata mosi alobi papa lingaka yo te papa oyo abengisi yo na poto oyebi mibali boni batika bana na bafrika babengisa bango te oyebi basi boni batika bana na bafrika babengisa bango te mbongo apasi kayu nde tosaka boye osofani inane na mboko oyo hiver omoni yango deja ndenge ezali omoni ete omoni printemps omoni makambo nyonso bake papa te papa alingaka ngai te ngai so napika boye mabe de toute façon navanda na ngai so papa te na kovanda na ngai awa ovanda so papa te oya kovanda no apo papa aza mabe yango fana so ote nga na kwasu te na kwasu vanda kumona papa te na kwasu te papa lingaka ngai te papa lingaka ngai te papa lingaka te bobika ba papa so pa kongo pe papa mbata papa niki mbata biyo zo saka na nga yo ebi pasi nga na mona na hiver na ke musala po na futelo biyo ya na mboko
lelo saka nango fungola monoko nake papa alingaka ngai te sikoyo bolingo ngi tokoma mwasi na mobali nga na tolala mbetu moko mpo bake papa alingaka nga bino bana bolingo balakisa bino bolingo ndenge nini natiki yo bando botama nabengi so na mboka na 25 kopo kozwa mobali na kongo kuna obala bando bota mpe bana na yo me nabengisi yo oye na mboka oyo na mokanda na poshe mbata ntango apesi mbata voilà occasion yango wana mwana asali nini abimi na ndako papa kanisiki moto abimi na ndako ake na foye nzoka ake na foye te mutu na ye wana deja camarade ya papa azalaki kobima na ye azalaki koprepare le deja kozwela ye chambre epai ya mutu aoriente ye ayebi so moni kozwa na chambre okovanda nanu epai ya mutu en attendant ngai na kolakisa ndeni basaka badémarche okende osala nini ozwa ndako na yo asali mpe bongo alakisi mosala ndenge bakendaka nzela mosala aoriente mpenza comme il se doit mais camarade ya papa c'est un homme marié aza mpe na mwasi na ye na ndako na bana mwasi ya ndako akoma kolela pa ya camarade na ye mpo camarade na yo azala so na ndako te camarade na omona so na ndako te camarade na yo akoma kotrompe ngai oyo nyonso aza libanda na age na bino vraiment oza vraiment age okende na baboite oza vraiment age okende na banganda alalaka so na ndako mpenza te akoma kobima pambapamba akoma boyeboye soki moninga apesi moninga apesi conseil ndeni moto boniko wona ya makambo na ngai ya makambo na ote wamba vi na ngai te boy abi vi na nga vi na yo ngalo tosaka vi moko ngalo tosaka ba bêtise place moko ndenge ni yo so kimanga tozaka so vraiment te yo koma osala kisanga na mutu na yo wana ote na ola kiso te boy na boy tout ça ninga ezalaka moi mobali balinga balanda pesa vi na ba makasi te ti mobali asali par tous les moyens badémarche nyonso to azwi mpe ndako deux chambres salon mwasi mpe mwana aki asali mwana aki kokota mwana ntango akotaka nde baplanifiaki na bango zemi ye wo mwana mwasi akipasu papa te mwasi ya papa te mutu te contact atikali kaka na tata mwasi na ye asali tata mwasi confiance ke tata mwasi tala place nga na koma yango na so na zwi place na nga na koma na musala na nga na viki aki na problème mokanda te aki deja mokanda na poche donc aki na bafacilité na ye deja tala nga deja na so na zwi ndako na ngai nazovanda na place boye tata mwasi okende koya kotala nga me kolakisa moto epa na ngai te tata mwasi aki epa na ye amoni mpe epa na ye tata mwasi abi ok naolakisa moto te tata mwasi akomi koya akomi kokende azwi nanu confiance na ye après tata mwasi abinga mpe na kotika ndeko na nga bongo te baplace mwana ye ezalaka te asinale ndeko na ye abi mwana yo akoma place boye vraiment aza bien installé aza na ndako tusa boye na boye mais eloko moko kaka ala nini aza na zemi bon wana nini aba boye mwana mwasi yango ase déjà 5 ans na mboka mondele na mboka na biso awa poto ase déjà 5 ans ala zemi oui ana zemi papa abi bon abota na ye aza na ye mpe mokolo abota na ye deja sakoli na ye mpe eza nango mpe babete nakoma nanga mpe kaka koko esala ni yango mpe problème te papa nano ayebi te ke mama na likambo eza nani camarade na ye moto aza kolo zemi wana kaka ndenge ezalaka tata mwasi mokolo mosusu mpo ezalaka boyebi kaka mboko soki okende fo benga te soki epa motu fo benga bakenda pa motu bongo te ifo benga nanu allo bonjour est ce que boza nakoki koya so moto alobi yaka oye bagros bisous ata mami beyuku 4 fois baronne mami beyuku 4 fois baronne nasolo bagros bisous yabe ya Zakaria ya yanga motema babizu na yo mpe jour mosusu tata mwasi akei epa na ye apres ayebisa bi tata mwasi nga na obima na ozala te yo sani tantine sala nini kende na yo nga na okende moninga na nga mwasi ozanga na osala nini na obima ok ya pas de souci nakende na ngai problème eza te tovandi na biso mpe mwa mingi tata mwasi abimi tata mwasi ntango abimi ake na arrêt de bus atelemi amoni voiture moko eleki na kati atali olukwa André ti tata mwasi atali na André azokende wapi tata mwasi amona André ake ya gare motuka wo kogare tata mwasi André ntango agare motuka mwasi akitaka te mwasi akiti na libumu André akiti na motuka bizu na monoko ya mbuma abeti yango mpenza abeti yango ya mbuma abeti bizu ya mbuma tata mwasi atali André camarade ya nini ti camarade ya ndeko na nga ti bizu ya mbuma boye na monoko bon
Moi, ça continue la voiture. Bah, si me là, bah, bimba qui tata moi, ça t'écalé. Monté troublé, tata moi, si. Tata moi, sélection, bah, air. A bengue air, moko. Na, pour ça, tout solo là. Ah, tanti na benga, oh. Na, tante na benga, yo. Na, ce que nous, na camarade, na, bimaki. Na, pour ça, tout solo là. Ah, tanti na tabi, non, 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 non. C'est pas normal. Camarade, yali ki nanga. Na, mwana. Masa mwana na eti. Moi que mon associé est le ya mutu, mon associé est banda za so ya mutu. Mon côté, camarade ya papa na za papa. Ba pesa ni sur rendez-vous ndenge tata mwasi ayaka ndenge benga kaka ayaka benga ka. Alingaka tata mwasi aya po ape na posa mutu na bezo mutu basa nini ba sololaka. Tata mwasi ayi. Tata mwasi komi era okende. Tata mwasi asini nzela ki tata mwasi bilelo na kokende na te parce que amona ki azeka na testo ka. Ka ko solo bika ne bazaka bazo sola sola kaka. Tata mwasi abimi tata mwasi avandi na se tata mwasi avandi kaka. E umela kita tata mwasi mona ka voiture sa nini voiture ye mobali akitaka na voiture te akiti tata mwasi akalkile na kale awa ou bien nazela mata nazela ya mata mobali amata te mobali amati ntango amati ka bwana fungola na ye krukru na kofungola porte kokota boye na tata mwasi kotindika porte tata mwasi kosali tata mwasi akoti ah bon tata mwasi alobi mwana donc zemi ya ye moto azola yo ndako eza nde ye camarade ya papa na yo mwasi na ye aza kolela nanga moko mwasi na ye abengaka ngai yaya mobali na nga yo nde tantine bima mwana make tata mwasi respect siko awa make tata mwasi tantine oyo ya baci balinga kutu bajete mpo bango baza baembadi te balinga bajete tantine bima mpo baembadi babangaka banoko me baci babangaka batata mwasi ye abangi tata mwasi te tantine dehors yo ngai abi tantine bima tantine abima choqué tala kaka leki ya camarade no aza leki no bayaka na ndako no na moninga ne baliaka bamelaka bokoma famille ezwi libota oyo ezwi libota oyo siko atie apesi mwana bino mokumba mwana yango mwasi na kati ya ndako mobali wana aza na mwasi na bana ne 4 me mwana na bino botala nzoka libali wuta banda na Kishasa azwi telefone allo boni ça va oza wapi naza bona na besoin na yo yaka na ndako ok nazoya naoya na pokwa d'accord so si musala yaka na vraiment na besoin na yo leki na ya ye ntango leki ya koti tata mwasi abi naza likambo koyebisa yo oyo namoni nga mona misu na ngai oyebi ke ngai naza na contact na mwana oyebi ke ngai nakendaka kotala ye tusa alobaki epa nalakisa mutu te nalisa donc nga mpe nazoki confiance na gardaki ka secret nalakisi mutu te yo mpe nalakisa yo te mais oyebi ka meme ke ngai na ye tomonana toka na contact abi nakendaki kuna jour mosusu kanda na bete bino mpona répété te tala zemi wana aza nango eza ya camarade na yo nini abi oui tala boye abi c'est pas vrai comme ça mwana na nga akoluka mosika te mwana oyo anga azokoka mwana na ye tokendaka kongo tozaka na bana akendaka kongo na pesa pe biloko memela bana akomisa mwana mwasi na ye abi voilà mobali mpe atali te nakomitika mpe boye te mama tata mwasi apesi adresse asimiza tie pa mwana ngingo papa akoti abi mwana donc yo mobali mosusu monana mokili te kaka aza camarade na nga oyo nga na tosalaka ne babétise ensemble oyo nga nayebi nyonso to ye mwana bi papa wana etali nga te oyo eza vi na ngai oyo eza vi nango kokota na vi na ngai te mpo na nga aza mobali kikamarade bino etali nga te a papa kulutu na nga to papa le bana impoli baza aza papa kulutu na nga to aza papa leki nango aza mpe papa no papa na nga na ndenge nini biso baluba ye mokongo ki papa ngo wuteli wapi kika mwana bino etali ngai te mwana impoli papa na bisinga mama nitu mwana impoli mwana ndenge arépondre nga nayebisi mwana soki bayeba makambo yaka na ngai nabengi so na poto te abia c'est trop tard naa déjà na poto et puis ayaki na mokanda ayaki maboko pamba te ya mokanda
papa lobi nanga bi mama nitu oyo atikali kuna na kobengisa ete na kobengisa te oyo atikala libela abi nanga mama lekisa message na émission na yo omoni soki moto Kinshasa komemaka camarade pa na bino te komema camarade na famille te komema camarade te ki okelekise mwasi na nga na botane mwana to mobali na nga na botama etourna kaka mabe alobi donc ndenge mwana nga azaki na Kinshasa donc ye ndenge akendaka baki na bango na libala na bango fou sikoyo eloko esalanga mpasi parce que c'est mon ami nous avons fait de bêtises ensemble c'est un homme marié mwasi na azo souffrir mwasi azobenga nga ere nyonso kolela tala mobali na nga ta mobali na nga ngai innocent est-ce que na yebi te soki mwasi na yaza déjà au courant soki mwasi na yebi akoyeba ki nga naza innocent mayele esilinga na yebi te nasala ndenge nini na bana ndenge mama naza na rage mama niki naza na kanda moninga wana ata tokuta na nzela mama il faut nasime na nzoto tobunda parce que toyebani babétise na biso mibale tozwaka bamakango nga na chambre oyo na chambre oyo parfois tosangani koma koyi kokoma na mwana na nga boye donc papa encore boye papa balingaka te na bana na bango basi koma koyi kosala ngo na mwana na nga ata na mwana mutu mwana na nga nakokosupporta yango te mwana aza mokuma nde toloba no bomwa aboti te yango nangaki naloba bamama na bapapa soki osomoni koza na mwana aali deja na 15 ans ye moto ayebisinga na yebisa bino papa wana mama nitu soki mwana aza ata na ba 12 ans 13 ans ana fiki kobengisa su te mpo bakomaka na comportement moko soki baye poto batiaka poto na mapeka soki mwana asa komi na ye na baage wana bato bana bana basi bakoli wana ngai te ye moto alobi papa wana moto alobi bomwana oloba otanga kombo te na kotanga kombo te mpona bona tanga kombo na otanga bona tangi kombo ne na bona tanga kombo alobi ke soki omoni mwana asa koli ba 13 14 15 16 ainsi de suite kobengisa su na poto te tika eka na Afrique asa nini asala ta bilanga tinda ata munga kolia asala peu importe ayi mama nitu te mutu mususu naza tala posa zeni wana te longwa lelo lobi musika mpona komema koko te oya moningo yanga moninga na nga mama tosali ba bêtise ensemble toyebani bien nini toyebani te bosoto na biso lia koma bokilo na nga tala mwana ndenge asambusi nga tala eloko mwana asali nga mwana tala ndenge asa mwana apesi nga mpasi mama manitu maya miso etangi nga nde na oloba no boye tala likambo na ngai na biso yango nde na mpasi moko oyebi ke mwasi na ngai aseki ngai ntango nayebisi mwasi tabo mwasi aseki nga mwasi alobi esali yo bien ozwi omoni ndenge epoza mobulu okenda kolinga liabi nga nazaka mobulu nalingaka me nalingaka bana oyo nayebi te yango wana mpe tosala mpe attention bandeko soki ozala bana basi na ndako omoni batonton baza koya tout le temps fo kofungola batonton fo kosala très attention na bana basi na batonton na bango me ye abiabi nalingaka bana ya bato te ngai nazwaka na ngaki mobulu na ngai mwa basi na ngai nde tosala mobulu na ye mais il est parti très lo kolinga mwana abi mama nitu moni ndenge azwi mwana nga c'est comme ça azwi nga komisi nga pede baterme biso mwana biso bineza te abi eya lokola nga na komi mwasi nde na ndenge akipede ke ya komi mobali ye mpenza na mwana na ngai eya lokola nga na komi pede tokobeta na makofi so tomona ye na nzela tokobeta na makofi epuis mwana wana ata botami na ndimi teke nga nakozomona na namema mwana na koko wana te voilà liso na ngai na bita bino journal lelo yango oyo kaka ndenge apesi conseil soki ozokende na Congo tosalaka attention oyo oza mobali nabetaka bino lisolo afa pasi na biso ke kuza abimi na kuzi na ye motu mwasi ya commentaire oyo nandimi yango te ondimi yango te papa eza makambo ya solo cousin abimi na cousine na ye cousin abimi na cousine mpona pasi abimi na cousine na ye boyebaki na Congo bapasi oyo eza kuna soki moto amoni moto apoto mwana wana camarade papa tant bakine moi cadeauti moi parfum moi nini bolingo l'amour est plus fort que la mort bolingo koti mona bosa ni kwaza camarade ya papa mona amitikle kwa poulet fumé lelo libumozoze la koko pe siko parce que azana na ba nuage na ye ya bolingo bongo mukolo déception ekoya jour mobala ko décevoir ye est-ce que akolinga susu bébé wana ya boti wana nde siko miso komona ke oyo aza camarade ya papa na sala erreur na vie nanga siko na omona yango te mpo bazala no na kati ya bolingo ezala na kati na bango yango azomona te soki mobali na décevoir ye moko akosan vouloir ye moko
sikoyo ndenge papa na bitanga sobi ke mwasi ya ndako jusque là nanu ayebi te po ye informé te bainforme te po eza likambo na bango ya mwana na bango moyebakende koexpose mwana pa mwasi ya ndako wana eza nanu te po mwasi wana nde aosofi nde aza na pasi. Voilà bandeko na ngai likambo na biso tumu lelo yango oyo conseil ezaki etoke bana batonton soki batonton bazwa na ndako bana baza na bandako faut kosala très attention soki omoni batonton bazwa na bandako bakamarade oza na bana basi faut kozala vigilant kolandela na bango na nsima boye lokola mbu azoyoka nini lokola mbu azoyoka sola mpu azoki sola mpu eza pi biloko kolia eza pi ndenge esala nini nakende kolia faut kosala très attention parce que mokili ekomi na suka mokili eza vraiment très dangereux. Voilà mpona lelo tosuki awa. Merci na ndenge bo disposer ta pona otalanga miso na bino botalinga matoyi na bino boyoki nga nzambe apambola bino ndeka na lobi ke bobosana te toza na mois de novembre yango so na sisi ba quelques mariage naza nango direction Congo Kinshasa. Alors on a besoin na bino lisalisi na bino naza partenaire na orphelinat kuna l'écrit d'une mère eza kuna na Congo na GB nana besoin ba aide fin de l'année yango bana fo balia soso bana fo bamela lait bana fo bazala bia bana balata nana posa aide na bino bosunga nga bo aider ngai bopesa nga bokoko kopesa nasala nini na memela bana Nadège soko osaka ndenge osalaka wana nzambe akopambola yo mama na ngai Marie-Paul Elumbu grande sœur ndeko moto sœur nanga kanisa bana bana baza kuna kanisa bango kanisa bana mama lisi mikolo ebele ya yo poso benga ngai te kanisa bana baza kuna décembre yango bana basani ni bako kolia kana lobaka que le Seigneur vous bénisse, God bless you, Mungu abariki tata nzambe kabisa kuna nzambe ati be Chanel bana bet bons, bye bye.